Chaka Congo. Papa Chaka. C'est bien sûr la photo. Salut. Chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Toujours dans notre site EHP Media. Quand je parle de l'EHP Media, namona ambalamoko papa Edo Amani na pesimbote na mama GH na pesimbote na mama BT na kati Allemagne na pesimbote. Merci ebele na pense moko azozo la biso image et to pesimbote na baenyo surtout balingaka EHP Media pe ba balingaka équipe Bumba famille Bumba nyonso je vous salue lelo toza awa na sele na bumbu toye na Monsieur Chaka Congo artiste à danger maman na biso vongaye oyo abela ki vraiment makasi abela ki azalaki awa pendant moi mikolo ebele siko lelo bazolongola ye awa pona kokende na ye na niveau ya ngaliema pona kozwa ba soins mosusu ezosenga kote kuna neti ba scanner ba biloko ebele ba demande wana yango bazolongola ye awa voilà yango totala en image merci na ba enyoso to batiraka vraiment attention na ba émission na biso totala ba image ya ndenge nini na kolongwa awa pona kokende na ngalema avec Ponce Moko à suivre. yango wana toyi kokumisa kombo ya yo ya mama wa biso bongo azali kobela ya solo ata opesaki ye mabomi ndenge na ndenge oyo ayebaki kotia na mosala aokati ekolo ya biso bongo ya nzoto ezali koyoka malamu te osimba ye malamu osalisa ye obikisa ye azongela misala na ye miso otako kozala solo esengo ya libota ya ye esengo ya bato banso bakolingaka ye esengo mpe ya ye ekolo bongo mokonzi osalisa ye po ntango kozala mpenza sujet ya témoignage oyo ya mayema so kosalaka okati ya bato bongo tobonzeli mpe baartiste nyonso oyo bazali na badifikulte ndenge na ndenge na ekolo ya biso mobimba to na mikili ya libanda tika yokele po kozala okati ya biso eosalisa bayebanso bazali na motema malamu bakoka koyeba kosalisa bato bazali na mpasi tobondeli bongo mpo ya kristo mokonzi ya biso olibeko biso seko nzambe okasi bonso abenisi
awa epai na hôpital epai wapi mama na biso vongaye azalaki malade azali malade nde bazosala koluka kobimisa ye awa mpona kokende ngalema mais papa Chaka Congo tomoni yo awa précisement lelo ezali mpona likambo nini ndenge omoni touti na d'abord omoni ke nzambe aza na kati na biso touti na misala beta onera sali je crois que bato mingi critique même misala beta alobi mais mokolo kozala te vraiment que c'est dur mais nzambe azwa lokumu lobi ntango mire asalaki appel na likambo ya mama mpo abimawa e basengi biso 326 000 francs congolais oyo fo mama abimawa mpo tokenda ngalema mais en tout cas to remercier papa na biso abengi Emmanuel Kabila mashirika ye nde andimi kobimisa mamawa je crois topesa mwana akende futa mbongo na po tomema mama na ngalema vraiment que voilà bon mira papa na biso Emmanuel Kabila mashirika tolanda yo oyebise nini ya mingi olobeza te napesika merci ndenge asali première fois balongola mama ye na hôpital toza bamema ye na ngalema en tout cas grand merci komone papa nani Emmanuel Kabila mashirika merci papa Emmanuel Kabila mashirika vraiment que merci en tout cas bon Yves tout me l'a parce que c'est une procédure on doit faire que en tout cas vraiment que papa na biso fondation Emmanuel Kabila mashirika merci na acte ça vraiment que tous maman siko to kena ngalema to remercier d'abord gouvernement na oya sali pour na biso vraiment que d'abord maman so longwa parce que awa ndenge to na une image ya Yves Pan la fille Mira a beaucoup regretté que maman a na place à Boïti en tout cas vraiment que ils ont tout bon na biso teza hôpital mais ils ont niveau fonga été fonga ya za muta sali succès à ça mon bébé na boko tokena esika niveau ezali en tout cas tokenda kesi mbamoko parce que s'il vous plaît tozobima tozokende ngalema prise en charge ezali mpona kuna prise en charge ezali yango ezali omoni ke bien même lobby maman na mwana biso mira mona yango déjà lobby que tokosenga basi congolais bas soutenir sans danger d'abord na sala sensibilisation ya mutuelle de santé 4 mutuelle tende semaine de kunangai hein vraiment que mission no kana moni que ndingo moni image c'est le plaisir vraiment que alors voilà donc wana oyo ezali lokola première pas esalemi awa wana esika mama pe azokende na ngalema bandeko ya motema mawa pe bandeko oyo ya bozwi bolemba mama te asali mingi na mboka na biso oyo ayebi mama vonga ete nani bazali batu esengeli toyeba ko soutenir na batangu ya pasi pe kufuta en tout cas de singa artiste congolais toko de kama mutuelle de santé hein vraiment que mission no ka réaction ya ba ndeko ba musicien pa ya utuna mira parce que to longo yo zaki na hôpital est-ce que ba ndeko na ye ba artiste ata ba o ya ba jeune ba bimi lelo balandika musala ba mama basala ki bazo mona na quand même ata kotala ye to ko benga jusque là tout le monde mututé à part maman Bilabel atinda batu 2 fois a apporté peu contribution na et sunga biso pe na mwa bakisi jusque là à part kaka maman Bilabel comme sous pe bazana na contact na bino te so ba contacter bino ba ko sa ndenge nini siko to ke ngalema ba ko ya na ngalema mais avec numéro ko za na précision oui c'est sûr que bazan ba éviter information que non maman Bela qui mais ceux que contacter ba ko contacter na 090 40 21 476 wana eza numéro nanga so ba benga ba ozwanga na numéro wana balingi bayeba na mwa précision moke miraza nani pa mama vonga ye miraza deuxième enfant na ye mais naza deuxième première fille tobotama 3 nga naza deuxième OK merci beaucoup voilà toujours continuer tokende kofuta kuna bongo mama abima na ye kati na o esika akende na ngalema merci à suivre par rapport à oui on doit te remercier papa na biso fondation Emmanuel Kabila mashirika en tout cas merci na pesi maman Lusa Adelaide depuis en tout cas dans l'action boye promotion mission mondiale Bibi Seko mission mondiale promotion monsieur Bibi Seko maman Bibi Seko en tout cas pour son biso nous travers le monde en tout cas
osu mama avonga ye vraiment que mwana ye wana un mot na ndenge ofuta napesi merci ndenge bongo emonani bafuta mpo mama alonga na hôpital oyo batransfere na ngalelo. Merci. non merci beaucoup ngai mpe na remercier na nzambe apesa makoki epai ya esika mbongo oyo euti na ndenge bakanisi mama mvonga mpo tovandi na ye mwa temps ebele awa. Alors tomoni ke oyo biso tosalaki denomie esili tozotinda ye na clinique ngalema mpona akende mpona kokota scanner. Vraiment nzambe azwa lokumu abakisa centre de santé makengo médical. Azalaki na centre de santé makengo médical ezali juste na veni ngungu na komi na bumbu na entre Petit Sayo et Rugi des Eaux. Vraiment mosusu ya kobakisa ezali te, ezali kaka baremerciement ya ebele na motu oyo arécompense mama Mvonga na mwasine oyo apambwama vraiment place oyo eloko oyo elongwe ebakisama lisusu ya plus mpe mama oyo asali mosala oyo ndeko oyo akoba nzambe akopambola ye. Merci beaucoup. mpona kobakisa tosengi na bato nyonso na mama Mvonga ye moni ya banabeleka AVC, ça demande beaucoup de moyens. Écoute ba radio, ba scanner, ba kiné, c'est comme des bébés en tout cas. Ndenge mwana pisi numéro à contact, gobenga mwana osuti mama Mvonga ye aimons nous vivants. Ndenge pisi de Lausanne semble me connaître en tout cas. Et puis qu'on basi on a besoin, mission no kabebe c'est no on a besoin na bino bise anani. En tout cas ma bonne nous aider maman continuer en tout cas to qu'est-ce que ngalem. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonsoir. Mira, un rapport médical en Zanango. Tala, mama. Papa biso rapport ko ba sala pour que aider ba minga na kuna. Koiba kisi na swaki ko ba iba. Awa agence elongwa papa bengana bango basali ba pratique trop papa bomeli sifflet tomeli sifflet chamakande sabi wani bana naona tu tolongo yango Ameli sifflet. Ate biloko na agence moko na lemba wana na JCPP Bagence nyonso eza ya mavwanga. Saba. Nana.
se nina yo malamu tu ya kuzwa bilo Na moni yangu peke. mona yango lukula boni yango wana Yo. Bonjour papa et maman. Ah, bonjour. Prenez place. Ah? Prenez Ah, place. merci. Bofanda. Ah, kuvanda. Pesa biso code na bino. code yango wana Lamu kekaka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yo te ngai nde la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baluka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya baagence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ya bacontener eboni tala depo na biso okomona confiance. JCPP la rapidité, la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya baagence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokesene ezali